Mbote papa. Mbote. Si est-ce que oyebi ke Ebola eza na mboka? Ebola. Ezo salama na mboka. Est-ce que oyebi ke Ebola eza déjà na mboka? Nazo yebe eza na mboka si. Na côté Kasai wa na Kikwit. C'est salama. Na biso pe na Kasai kulu. Na nani oyi Kakenge. Côté Babushapo, député Babushapo. C'est biloko wana salama. Ebola ici c'est bateau. Donc il y a pas de capitale, il y a partout. Est-ce que oyebi ke Ebola eboma koleka sida? Oh, très bien. Quand il y a l'eau du sous, mais ok. Ok, ils allaient le sida. Sida coûte gros salata, 2 mois. Mais Ebola, je diarrhée, le ma casse. C'est ok. Ebola non ebele Ebola. Ebola eza nini? Ebola, ils allaient le diarrhée. Ndenge Ebola de eza na mboka. Bozoko milengela ndeni pona ko lutter contre Ebola. Kumilengela yomoko kolia il faut s'en attention. Kolia bilele ete. Ozomona fa kolia ko na lelo ne ana mbongo mingi na lia bo te. Il faut lia ndengo lia Hollande. Soko lia suruma boko bien te na bana faut suruma boko bien ba savo allez to lia fufu. To los to fufu to made sinyon so na Hollande na nzela ya kumebatre yomoko. Ndengo moko yo zamu bat. Soko zalne bisala sali kobo. Bindumi leki yomi. Est-ce que vous avez sida te? C'est quoi parce que yoko la. Pote ndeko. Ah mbote papa. Oye ko tuna autant que Kinois. Est-ce que oyebi ke Ebola déjà na RDC? Ebola? Oui, toyebi ke Ebola eza na RDC. Un exemple ndeti mboka ni. Bon, tozana na Este. Na Este Ebola ezali tozomona bandeko na bazokufa na Este. Parce que nous sommes à Bazola, c'est vrai, Ebola ezali. Est-ce que oyebi ke oko expliquer biso Ebola eza nini? Bon, Ebola ndenge tozokela eza malade oyo ezoboma bato. Ezo ya partir ya microbe eleke belé, microbe nemte ezopesa ba infection wana ya Ebola. Est-ce que oyebi ke Ebola ebomaka koleka sida? Ebola ezoboma koleka sida. Po sida tozomona to bata sida bakomi kobika me bato Ebola bazobika te. Donc mon apôtre toyebi ke sida si balonga déjà. À partir de calme mais Ebola ezoboma koleka nde sida. Siko ndenge oza wana ndenge Ebola ezoboma koleka sida, précaution to eloko nini dio ozwi mpona kolite mpo Ebola ezwa yo te to ekota na famille na bino te, ozomilengela ndenge nini? Biso te tokomilengela bato bakolengela biso nde bakontinue fo bateya likambo yango nde bakontinue banini bakoki kosala mpona population ebika. Pour le soge initié ce comme makasi na bango mo bakonzi bakokufa na malade yango le baba ni bako sa po bango to bazana makoki bango to bayeba ke ni to ko sala po malade to éviter maladie oyo ekota na mboka po ana ki to population to zan tout fina mapa musuma bato ba 50 personnes 40 personnes le pango moko siko soge bola e makasi na bakonzi bakokufa do ba trouver solution likamo po to mako sisa malade Ebola. Biso toza na position te bango toza na position bani bako ko sala pona maladie oyo. Na tout bon ba milengela mais yo mo pe population fo milengela ozo milengela ndenge nini? Bon biso tozo milengela kana conscient que to vivre ba condition bien ba mai ezala position bien ba douche auto sokola ezala propre ba toilette ezala propre ndi yango tozo milengela pas ça na moyo to ko milengela te et ça propre pour évoluer na salité. Faut éviter pe ba mbote na. Bon, on a pesi mbote belé et pas maman. Ko éviter ko pesa na mbote na bato ndepe yo pesa meme. Ah oui, na ko éviter ko pesa mbote pa bato pesa faut éviter ngo pona maladie Ebola ni tozo ko pesa mutu mbote maboko te donc ezande bongo. So ndeto za bwe na 207 mutu mwaza na Ebola esuka nonde amati 207 mais à partir pema na ye ninga zo pema place mona bato mususu antufuma na ego benda pe bato mususu bazwa ngoti de loko ndi yango tozo éviter likama mbote ya ko pema esika mona bato oder wana donc eza mabe. Merci papa. Merci. Mbote ndeko. Ah mbote moninga nanga boni journaliste. Malamu ndeko. Tant que Congolais, est-ce que oyebi ke Ebola eza na mboka? Wa naza au courant que Ebola eza na mboka. Ils ont lutté contre yango. Ah, puis bah, ça, ils sont dans la Kinshasa, mais tous autres doutés juste maintenant. Tu es bien dans l'est du pays.
ndeti na bamboka no yebi ke ebola ezali. Nayebi ezali na bamboka ya est ya fin fond, mais bamboka wana ezomeka koéchappe, mais nayoki eza kota ba Ituri wana kota est wana nde tozomona ke bazolite contre yango. Est-ce que yebi ke ebola ezoboma lokoleka sida? Oui, eza maladie moko ti ezoningisa monde entier. So ozomona Union européenne, ba américain tout bazo soutenir yango, bazo ya na pays mpona koyede biso po bayebi ke eza le plus dangereux. Yango ezosenga contact te, mais moto sida bokovanda ne mpe 10 ans na ndako. Tant que Congolais, ebola déjà eza na mboka. Au cas où lelo ekoti na ville ya Kinshasa to na nini ndenge tosangana na ba 207 ndenge to vivre na ba cour commune to wana onde tozaka ebele. Précaution ni déjà ozwi na famille au par rapport pour nous éviter ebola. Papa na ngai maladie lokola ebola soki l'état akoti na makambo yango te lokola ngai na yo moto okosisa yango azali te. Eza na moyen te oyebi yango. Pa na yo na ba famille na biso bakosisa yango te. C'est l'état nde moto fazwa charge ya maladie anteye, bato nyonso ya mayele, bato nyonso ya bwanya, ba soutenir, ba yeba eloko nini kosala mpona kobikisa biso. Même ata l'état est en charge pour na yo moko en tant que Congolais. Mais ni to mokano ni ozwi mpona koeviter yango kaka. Bon, justement, tu as kaka soki ebola ezali, tu yebi ke bayebisaka biso toujours kozala toujours pas de contact avec tout le monde. Mais tout le monde on toyeba pe ndenge nini. Tolinga bayeba toyeba siko eyene ndenge nini apata wana toyeba ndeni kokotisa ba précaution. Merci ndeko. OK, merci moninga. Mbote ndeko. Mbote. Tant que Congolais, est-ce que yebi ke ebola ezali na Congo? Oui, nazo kuwa nango ebola eza na Congo. Exemple logo andeti na mboka ni. Na mboka oyo élection erataki mpona premièrement cause nango ebola na ba est wana beni blomo abongo bamboka wana ka est nde ebola vene ezorenir wana. Est-ce que yebi ke ebola ezoboma koleka sida? Oui, eza vraiment maladie mabe, donc maladie mabe nayebi vraiment ezoboma makasi koleka sida. Donc mamami nkutu mpona bandeko baza koto kuna mamami mpena mpona bandeko baza kuna na est wana vraiment ezoboma tellement makasi. Tant que père de la famille to oyaya ya libota to na bandeko na ba famille tongo bimi na ndako précaution ni bozwa na famille pona ko éviter to mambo ebola wana ekota tezwa bino na famille. Ebola eza maladie tellement mabe eza vraiment contagieux makasi. Donc gouvernement soki a vraiment solution nango te le leso communauté na ba filoka ba Kinshasa ta vraiment salité za tellement makasi to sangana tellement na ba mituka to lira na ba lewa to lira ba bloso na nyonso na so gouvernement meki ko tia vraiment ba mbongo en jeté et aux la passe mingi pona ba famille to perdre bandeko même biso nde to za boto zo na ton lo baté po to linga to poussa na peminte. Donc gouvernement face à vraiment fort ameko sunga bandeko na biso kuna bazoku febele ya vraiment passe ko na musika koka sango na musika donc ndi bazokufa bongo vraiment gouvernement na biso donc monsieur le président vraiment Félix Tshisekedi wa Mulombo ameka vraiment ko tala vraiment kawana ya bandeko ya est vraiment biso awa donc to za vraiment na souci mi pona bango mais to ko c'est le moto gouvernement ni mutakote mokoki anje ya ko senga aide internationale ya ko benga ba espero ba ko sala ndeni ba ko empêcher maladie wana e ya po biso pe bana na biso bazala bien bilo wane commenter le fait que mbato balongwa kuna bayaka ba voyage na Kenya au moko pa kokuta nango na kidiba ba baza kidiba ba awa donc ezala mawa mingi pona biso ba ko perdre ba vie belé c'est le moment pena gouvernement donc ceux qui ba mwa monsieur kozela mais ebola vraiment ala ne l'on pas c'est danger pour na pays gouvernement ko tia na ye akozone ba mesure yo pe fozwa mesure nini yozu pona ko éviter ndete ebola. Bon poto zo mesure na kini za moi passe pour tout ya pauvreté za non tel ndeti yo mesure ni yozu pona ko éviter ebola. Pour éviter ngo ezaraka donc environnement koto na zala fait za no bopeto donc fina éviter foule za la pembeni wana so na ki sokola donc na ki toilette fina sokola maboko fina éviter blon surtout ezambi no pembeni nga oza salité na boya pe ba contact nyonso to oza sale oyo ko sala kenon ezala contagier makasi soki comme na kini donc ezara ko éviter propreté environnement ezala bien de na ko eba ko éviter. Merci de. Merci.